Bokoto, bokoto, bokoto. Bokoto, bandeko, bokoto, ebele, bokoto, l'air est grave. Bokoto, to solo là, donc ça fait longtemps. To solo là, te quoi. Kambonde, l'équipe, moi, ebele, mais. Tellement, va événement, l'équipe, ebele, ebele. On l'a moni, le dimanche, to solo là. Bokoto, bandeko, langa, bokoto, bokoto, ebele. Bokoto, merci na batoto bazokota sikoyo bandeko. Tosolo makambo ya mboka, ça fait longtemps. Tozwi chance ya kokutana te ya kosolola. Lelo comme naza un peu naza ya kosepela ya moni na ya nano tosolo makambo ya mboka parce que makambo ezoleka na Congo eza kaka moto azwa mangwele te nde akondima ngo, mais oyo nyonso azwa mangwele andima buzobe ezoleka na mboka na biso te. Merci mingi na bandeko to bazokota, merci mingi en tout cas na papi Nadine na pesi mbote en tout cas au partager ko sala bien. Bokoto bokoto to solo ba mboka pour la moni politique ya Congo koma chilengi. Na bolike bandeko be balinga na sala émission na osekate non. Eza façon ya ko communiquer. Ko seka nyonso za ko lela te tout comme ko seka nyonso za esengo te. Tout comme mosusu okomona mutu mosusu azolela okanisa olela pasi mosusu esengo mosusu omona olela nzoka pasi. Donc boyeba ke na communication faut vraiment kope koyeba ne ko attirer bato. Ce n'est pas dire soki moto aseki ba moko elakisi ke moto wana azosepela non. Eza koseka mosusu ezaka ya ironie, koseka mosusu ezaka bon ça kochola bato quoi. Donc bandeko bolingaka tout le temps ozosala émission ozoseka, donc c'est façon nanga o communiquer. Ya façon nanga o communiquer bandeko bokoto 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 ebele to solo pour makambo yo ba événement ekomi oleka na Congo ekomi ucha politique chilengi quoi. To ebisaki bango boko silisa yango. Bandeko bokoto ça fait longtemps là oleka te bokoto en tout cas. Lelo ça émission pour ezosekisa ba prophète quoi, to annonça qui déjà to annonça qui après to annoncer biso que libération ça kalamingi te. Donc biso to lobaka makambo ikokisa maka. On connaît un vrai prophète par l'accomplissement de sa parole. Donc c'est ça. Bandeko bokoto Dominique Amisi na pesi mbote Justina Pero na pesi mbobo partager nde. Bandeko boza mo boyisa commander so tika osala émission ko sekate eza façon ya communication. Eza façon ya communication. Ko seka nyonso na yitu ko yebisa bino eza ko seka esengo te. Donc ko seka mosu eza ironie. Donc ozo seka adversaire. Donc na lelo beza ya lelo beza eza ya lelo ya sika. Ebilobi na fandi boy na moni beza bato ba beza na poste ya état de droit na mboka wana. Mais état de droit la bongo te bandeko batalimbwa baza pesa na besoin ya état de droit, mais état de droit eza bongo te état de droit ebandaka na tricherie te état de droit ebandaka jamais na mensonge ndeola ngai. Même Bible ezoloba ke okozo kotonga elamba ya sika okangisa na ya kala te ya sika kopasula ya kala. Batalimbwa peza baza besoin peza ya état de droit. Obi lobi la fandi boy na moli nzoka bato baza besoin ya état de droit boy. Mais il fallait commencer par les élections, bon de la élection pour gagner la voie normale. Bandeko bokoto. Mon parc Anthony, en tout cas merci en tout cas. Mon parquet, je pense que c'est comme ça na tangiango. Christian Nantes la pesi ombote en tout cas Tony Madianga, merci bokota Olivier Mende en tout cas la pesi ombote Matende Olivier Matende la pesi ombote bandeko na moni pesa ke batali mwa veda ba besoin état de droit et là qu'on dit que c'est ça qu'on empêcher état de droit na bino et ça la histoire nini. Pour le la moni président tango bakangi soit disant ministre ya bango ya injustice wana. Merci mingi mon parquet Tony en tout cas merci mingi Narmer et Kabenda en tout cas zotala na moni merci mingi
Narmen bande kombo la bino nde moko kombo ngo elenge kabemba côté ya kabemba la tangi yango bien côté ya mindelo dezo kutenga cher bande ko boko l'air est grave toza ko forcer état de droit mais état de droit eboyi biso bande ko langai état de droit elingi biso te biso bato batalimbwa polobi na moni kaka ya Jean Paul Ongila ya la Jean Paul Ongila la pesi mbote chitoko makabezo kende chitoko état de droit ba forsaka yango te ba trichaka yango te bobandaki mabe bobandaki na tricherie bolingi bo instaurer l'état de droit après tricherie kosimba te conséquence là lobi na moni penza la moni batalimbwana ba mosusu soki ba Zakari ba mbwa banini ba bimi ebele bakangi ministre ya justice état de droit vraiment yango mais ministre ya justice muto azokanga nde bato peut-être boza informé te muto azokanga muto akangi kamere muto instruisaki nini wana nini comment on appelle ça justice c'est ça le mapona makambo ya kamere il y a 100 jours eza nde ministre wana ti eza Félix te toyebisaki bino depuis kala ke Félix muto akangi kamere te mais lobi na moni peza batalimwa vraiment baza besoin ya état de droit mais bo banza nana ko renoncer na mensonge bo banza ko renoncer na tricherie bino moko boza wana par tricherie mbala moko bolingi bo tshela biso état de droit ezalaka bozo na luka position bien po awa pe na ningi na se na bité soki na se noircir soki na se bronzer ponga pe na omi pembe ya Jean Paul Ongila omona Nicolo na bisi bino état de droit eza ko rater bango kuna ezozwa biso chia biso pembe bo supporter ko sekalanga te longwa lo kaka ya lelo peza il faut la seka Chilobo lui bakanga ministre la justice Chilobo yo mutu déjà nengo za wana bandeko Chilobo nenga za wana na okosa bino te baza déjà bayebi makambo na ye tout omoni mwana muke soki omoni mwana surtout ba jeune fille mwana muke soki omoni azo respecter yaya te yeba ke ye na yaya wana bakomi kozalazala soki omoni kaka mwana muke ya quartier azo respecter lisu yaya te koluka no mingi te yebisa yaya omikitisaki epa mwana wana tomoli batutu eza nami baburgumestre bazo respecter Chilombo te boyebi mpo ya nini botunanga mpo na nini ya Jean Paul Ongila botunanga mpo na nini bazo respecter Chilombo te ezala bourgmestre eza chef de quartier ministre boko soki na moni botuni mpo na nini bao respecter te bamonaki nini bandeko soki botuni nga awa nazobimisa nabimisa bino makambo bavuzulaki ye bakata manzaka na ye lisu na révélation mosusu soki botuni nga kaka natindiki yango mpo na moni na bombi ebele soki omoni mwana moke orespecte mokolo te tuna sito ya mwasi tuna likambo nini bandeko botuna ngai nini yango bokeci wa yambo tuna ngai nini soki omoni ministre azo respecte président te amona nini namoni moko nani Narmen Kabemba yoko minini pona nini bourgmestre azo respecté te nasepeli pona nini nazo ya nalingi natindika po lelo penza la fandi namoni on atindika ki wana ba ane eleki namoni bato ya comprendre ke Félix bakata manzaka bakata ba poil yo moko luka kaka poto ya mikolo basukula ye ya mona mais sikona ba uti ko pesa nga information mususu pona nini ba o respecter Chilombo te nini yango lisusu Narmen Kabemba ye peza alingi ayeba Jean Didier Muyuku olobi nini bandeko soki omoni mwana ya quartier ya 16 ans arozo respecter mokolo ya 50 ans te tuna papa bokomaki wapi
hein? Nani puta dept yako minini on a monaki Gisèle Mpela ah bino ba un problème hein bandeko soki omoni ministre azo respecter président te donc moi na 16 ans a respecter moi na papa 50 ans te amona nini yango na lelo awa lelo nazoloba hein Titi Malanda yo lobi nini bon partager nano na ebisi bino na yaka soki na zui information ya Jean Paul Longila omonika mwana muke mwana penza ya 16 ans akomi ko bouder vie moi 40 ans ya mwana mwasi e mo fanda benga no yaya yo likamboni na mwana tunaye tunaye omoni Chilombo akosalaka rien na yebisa ba vuzula ye manzaka enani ba kote wana ba kata ye manzaka ba sokola ye lelo lisusu na ye na des révélations oyo ko boya na yo mengai na ya koloba ba vérité e ba o nyonso ba yoka makambo tuna loba kala ezala kezo kokisama na yebisa ki bino ke Chilombo ko banda koloba bolimbisa nga po lelo na décider na se noircir na se bronzer po bomo na ngani na chitoko chilengi politique ya Congo komi elengi bandeko bobenga nga tika osala émission ko seka non eza façon nga ko communiquer façon nga ko communiquer il y a des moments na seka kate mais il y a des moments soki la moni eloko esali nga chilengi na chipumo na chimutema il faut na loba neti lelo chilengi neti lelo chilengi vraiment bandeko na ngai Chilombo bazo respecter yete potango bayebisaki ye ke to opesa pouvoir ngana wayambo docteur en droit to leka to yebisa bino ke Chilombo outi ko signer ba papier na tambwe mamba na ennemi na Viji Chimanga outi ko signer ba papier na ma campagne po ba pesa Chilombo pouvoir e bato ali boso ba dénoncer parce que na moni bato ebele baloba oh Mobaki abande kolobake dauphin ya Kabila ya Félix enani dauphin azana opposition oui Mobaki alobaki dauphin azana opposition mais Mobaki n'a jamais précisé que dauphin c'était quand même Kabila ni Chilombo biso to bande ko yana ba précision siko nazo yana précision mosusu soko boy etali bande ko bo partager ko bo partager boyo kandenge nini ba respecter Chilombo te pona nini azo partager en tout cas Rela, Flower, en tout cas, na moni, en tout cas, bon partager, bande kolanga, bon partager. Bon yoka pona nini, bazo respecter Chilombo te, après Chilombo a kozaka décision mon côté et qu'on écarte pona nini. Bozo tuna isu question en côté botiki. Oh. Na yebisa ki bino la fois parce ba vuzulaki, ba kataki manzaka. Ba vuzulaki nini? Est-ce que ba vuzulaki awa ou bien awa? Ah, yo moko yebi, yo moko luga. Siko na une révélation mosusu, eza mambo blaguette c'est vrai. Bon partager bande ko nangai. Souffrance au peuple na biso asa ko souffrir, eza accord. Eza ka accord physique te, eza na accord spirituel ya molili. Yango surtout nde kangi parce que ezaki seulement l'accord politique. Ndenge toyebeli Chilombo aza muto mabaluka ntango ero alingaka changer mais chaque fois toya ngo boyebisi ngai bo interpréter biso langi balorita retour mertir wana soki lobini na mboka na biso ezalaki déjà na ba pacte diabolique o nga na renonçaki na lobaka ngo teki na lali na ndoto te je suis informé Chilombo bazo respecter bolimbisa ngai raison na ngai ezalaka boy soki na bandi kaka soki babwakela nga ba virus na yebite Chilombo baza ko respecter te pourquoi parce que le jour oyo ba bengisaki Chilombo na ma campagne bazaki Viji Chimanga Nemi Mwilani comment il s'appelle Mutete la oyo donc tambwe mwa bazaki na Mutete la onini oyo balongola bilamba na Londres oh mutali boso to sala ipo mutakalisation ezala conjugué nani Cheo Kitundu tozaki bato aliboso to annoncer bino ke bauti ko signer accord
Tango bazo signer accord wana Kamere azaki na kingakati ba on négocier yango parfois bandeko Kamere aza malere ya mboka wana Kamere nazo ya na affaire ya Kamere mais nazo ya koyebisa bino pourquoi baza ko respecter Tshilombo te tango ba accorder Tshilombo eloko wana il fallait qu'il aleka na ba makambo mosusu o ba cérémonie ya mystique et parmi ba cérémonie ya mystique na yebisa bino la fois passée bakate manzaka bakate basuki basokola Tshilombo bazwa donc mai ya sokoli na bassin ba mema yango na information na même source wana ba uti ko informer nga lisusu balobi Tshilombo ba yebisa ki olingi ozwa présidence eza place ya mibali eza place ya mibali bandeko eza ma information do pisa bino eza blague te donc il faut la ki sabiso ki oza capable ya ko assumer ba responsabilité à un président bazuela mwana mwasi ya bato ya 8 ans vierge. Donc il fallait qu'à l'exaki aza mwana mobali, à l'exaki mobali te na ye et pas ya mwana na ya 8 ans. Azaki vierge et tout est filmé. Tout est filmé. Bozo mona bisika o Tshilombo aza faible. Tout était filmé Tshilombo ba filma ye na mwana bato ya 8 ans pour la kisake aza capable ya ko supporter ba coup na niveau ya présidence na mwana ezaki filmé yango bozo mona ke Tshilombo aza faible moye azwa décision ezate parce que bazana nazo ya na deuxième révélation hein nazo ya na deuxième donc Tshilombo asali acte na ye na mwana bato 2 ans na yebiti to ba lokota ki wapi kana ndenge bana babunga ka je pense ezaki filmé il fallait que la kisaki aza mobali et pas mwana 8 ans yango bozo mona Tshilombo moya fungola munoko na epa ya Kanambe ezate bozo kama ndenge nini président zo lobati akoloba nini parce que mukolo na ebisa ina oto beta bino lisolo lobi soki omoni na quartier vie à 40 ans mwana 16 ans zo respecté te tuna bango vie mwana zo respecté te pona nini Tshilombo ba ministre ba bourgmestre bazo respecté te po bazana ba information et ba image ezana kingakati ya ndenge avant ba pese pouvoir ba imposer ki il fallait bimala mwana 8 ans donc Tshilombo ndenge za na Adamu na nyoso ezali et c'est parmi ba chantage o basala kaina yango soki alingi kaka bouger balakisa ke keba ba accord ezali ba accord politique ezali et ezape na ba accord na bango mystique oyo yewana nde kangi Tshilombo parce que si c'était seulement les accords politiques héros Tshilombo a tourné kazaka mais azoko ko tourner kazaka te pourquoi Tshilombo a tournaki film oboyebi wana ya marque ya mukuna na mwana bato ya 8 ans filmé pona kosala ka chantage ba garda ba filme wana yango bozo mona ke ministre lobi ministre ya justice ba kangiye Tshombo kaka Tshilombo a libéré a cédé Tshilombo a cédé et ezaka ka iloko moko bazana ba preuve na ye ebele oyo Tshilombo la fois année passée na yebisa kibino na lobi Tshilombo akotika ka koloba na kati ya Congo te bato bande ko kansake nazo salango tango na benga ki président Toussaint bato kansake na oloba ngo ba blague boso boye bisangai Tshilombo pe aza confiné na malobana est-ce que boyoka lisusu déclaration ya Tshilombo boye bisanga depuis ba confiner bato boyoka ka déclaration ya Tshilombo mpona yebisa ki bino ke Tshilombo aza président Toussaint Moussa na ko visiter ka Bibembe et bisika zo ke de ko visiter Bibembe de bisika ça ba déclaration akenda na Rwanda asala déclaration akenda na États-Unis asala déclaration boye bisanga tiko depuis Tshilombo abimaka lisusu te maloba ekomi confiné coronavirus ekomi na monoko ya Tshilombo bomoni ke aloba lisusu te po na Congo akoloba te po na niveau ya esprit na Congo bakanga ye na ba esprit ya Lorita Merture ba déclare ba langage ya lobela ba langue ya lobela ki biso tango apreta ki serment donc Tshilombo même bomona ki petit ari magie même place ba fandi sina biso ba si ba libérer en tout cas ils ont ba aventure Tshilombo akokanga même te chef de quartier ya PPRD
na ba accord signa na bango bien akokanga ka mutu ya FCCT yango boyoka ki pona échappatoire o na kofine dans le passé te na kofine dans le passé te parce que akosala ngo te c'est dans les accords a signé ki accord ki akokanga mutu te. Donc, parmi Babiloko, ils ont été faibles. Nazo yana deuxième na bisabino eloko ni ils ont été comme faible ni ngwana. Bolimbisanga bandeko, bolimbisanga katano ndeko yo. Bolimbisanga en tout cas. Ministre ya justice. Asali usage de faux. Bolimbisanga mwa makele na okata na oko mona ngo te pona kata ngo bolimbisanga asali usage de faux mbala moko bokangi mais to mona ki bat ya FCC so ki Jean-Jacques Mamba wana tango balobaki ke asali usage de faux tandenge ba memaki mbangu na justice na ebite ni tete pression ya ba parlementaire et so ki Jean-Jacques Mamba wana balinge bakanga botala Jacques Kabundi asali ka déclaration moko boye oyo bato FCC bakabaka tala ndenge ba memi eti balongoli mais comment mutu pré au ministre de la justice aza na infraction bakoki kokanga yeti soki omoni mwana ya 16 ans zo respecter su mukolo te donc amona bolumbu na ye Chilombo basi bamona bolumbu na ye tout yango zo mona ke aza faible spirituellement batalimbwa ba député oya limité ba benga ba député debout boko kufa ya kotelema boko kufa debout président na bino azana accord spirituel et politique na batwana na tobandi kolobango lelo te tobandi ko bisa bino depuis kalake Félix aza déjà faible devant Kanambe. Il faut que attaque Indoki ya ba Bantu ake kokota ndeo ya banilotiki. Bon remarquez chaque fois que Chilombo sali déclaration quelque temps après il faut pas bongisango. Donc esengo ya ba taliban ya ba talimbwa. Pourquoi na benga ba talimbwa bande ko eza injure pour président na bango benga biso ba kombantaba. Biso pe to ko benga ba talimbwa. Pour un président, Aofinga, Batu. Batalimbwa baza lokola RDC na Coupe d'Afrique. Bon, RDC na Coupe d'Afrique. Équipe na biso. Se pedisaka biso tamuke kaka na dernière minute ka pa bo lembi mbala moko baza lokola équipe ya Simba. Ya Léopard. Se pedisaka biso ka la première match, deuxième match KO. Tala lobby na moni ba moto partout etamboli état de droit na moni ba Zakarimboa ba bimi lingala facile ndenge za boye na sepeli état de droit salem quelque temps après et sengo na bango tout na mai mais Chilombo ndenge nini ozoyo kisa bandeko na osoni boye la kisa taki mobilité ba tout oyo eloko to lingo sala esimba ka te soki FCC du kaka ekale yo pona nini mwana muke ya 16 ans amona bolumba mukolo à 40 ans. Ça veut dire, ba ministre tourne bazana ba yebike Chilombo asala musala wana na mwana mukia 8 ans bazo filmer Kanambe azo simba kama ndefu. Tala ka Kanambe siko face na ye a otala Chilombo au tourner film a simbele mandefu. Donc Chilombo ne azawana Adamu siko bomule siko kimulai ya mukia Chilombo siko bomona Adamu na mwana 8 ans tindo kinini wana po azamulai siko kanisi siko mwana mi 8 ans na bana ya 8 ans siko ya Afrique bakola ape no kite au mona za lokola 7 ans et 5 ans siko mule siko mulai ya Chilombo wana na mwana ya 8 ans la sorcellerie yango bomoni akomi faible nazo ya na deuxième révélation yango moni ke ministre moko ko respecter Chilombo te décision moko ko simba te tala lobi na moni Shadari ninga zoloba Shadari bato bazaki prêt à kokima na ba nani obemenako tala koma bazongi lisu makasi nanya zongi si bango Chilombo
Kika ya bine Karoubi a komini na Twitter nae. Na tweet nae. Alors bien. Il faut que tu déstabiliser Mboka parce que vous avez encore un mois et vous êtes trop tard. Donc, na mitou ya batouana ba yebi que ceux qui bazo tikatan bazo kende n'importe quel moment ko yinda. Il faut pas déstabiliser Mboka wana. Coup d'état militaire. Chilombo aza danger munene na Mboka wana bande konabiso. Nemi Mwilani, mutu abande koloba. Te bande ko soki Shadari a perdre, to ebite soki to suka wapi. Lelo Nemi Mwilani akomi ko fungola monoko ya ko changer même loi. Nani asali yango Chilombo ti. Chilombo asali akitisi biso trop bas. Batalimboa. Les problèmes oyo eza na Mboka pour le moment, eza inutile okende ko manifester na parlement, eza inutile. Soki boza bana Mboka bolingi bo manifester, bo banda no ko buka ndako ya ba Chilombo na limité. Parce que bozo kende ko attaquer bato ya PPRD o baza ba ndoki ya minene, et pourtant ndoki ya minene boza na ese Chilombo. Yo kanisi changement à loi wana. Mina kwa bimi kaka boya l'improviste, aya koloba ke ba changer loi sans que eza na kati ya ba accord o Chilombo apesa bango a signé que donc na accord wana boko changer constitution, boko changer tout, boko changer ba loi. Chilombo il avait signé tout ça, apesa ki bango droit ya ko changer tout na kati ya accord wana. Après Kamere nenga c'est un voleur sorcier, mais na koyebisa bino ke Kamere pe aza victime ya escroquerie à haut niveau ya famille Tshisekedi. Nazo bete la bino yango. Avant na bete ya Kamere, naza ko expliquer bino deuxième acte o yeza ko affaiblir sous Chilombo. Boyebi ke puissance tout o ya diabolique ezaka toujours pembeni ya makila. Chilombo avant ba pesa ba ebisi il faut penser tout monde soki oza capable ya ko diriger Mboka oyo. Il faut boma. Chilombo abomaki. Et abomaki n'importe qui te. Balobi parmi ba membre ya IDPS oyo bakangaka. Ba bimisele moko aboma. Parce que bato ya IDPS ebele bomona bango isute hein. Parmi ba o balimo moko Chilombo amoni ayebiye attiré. Et amelaki moi tasi ya makila. Chilombo aza sous Chilombo boyebeli ete oya bande obuka ba pomme na Belgique awa. Chilombo aza sorcier inconscient encore. Parce que aza conscient. Bando ki conscient lokola ba Kofi Olomide, ba ngo ba kendo simba kindo ki conscient, ya monaka ali aka quand même se retrouver kaka aza quand même que musala na ya kindoki. Mais Chilombo aza sorcier inconscient. Botala koma bato ba kufi na ba conseiller na ye. Chilombo azo silisa bandeko na nyonso maeleti. Tous les Kassaïens oyo baza na cerveau, tala comment bazo kufa. Mais tango bazo kufa Chilombo, en plein day il y a 40 personnes bakufi. Chilombo baza ko fêter anniversaire na ye, gradi bolimbisanga en tout cas bandeko na chaleur eza makasi. J'ai c'est mon petit bouteille de jus là. Amène-moi. Chilombo bato bakufi ebele, ouvre pour moi. Bato bakufi ebele na ba conseiller na ye. Mais Chilombo azo fêter anniversaire, azo kata gâteau. Est-ce que bomoni muto na ça normal? Ba proche no bakufi plus que de 30. Na même moi. Mais oza ko fêter anniversaire na yo na gâteau. Boye bisangai acte wana Chilombo asali, soki bomoni ke Chilombo penza azai sous mutu. Chilombo akoma na nyama avant na aborder sujet ya makambo ya Kamere, bomona ke Kamere un escroc voleur, mais akutani na au frappeur. Muto a donc participé na ba frappe escroquerie na niveau international. Chilombo nazo la kisabino bomona comment Chilombo sakani na Kamere. Asakani na Kamere. Na melano maji bolimbi sangai ba de la gai. La chaleur et l'équipe makasi bolimbi sangai en tout cas.
Kamere un grand escroc. Mais escroquerie na ezaki national. Akutani na frapper ya munene Chilombo. Toke na accord ya nini ya Suisse. Bato ya liboso ba annonça. To annonça ki déjà départ ya Chilombo na Kamere. Ngai na bokechu ya mbo docteur en droit. Bolo ba admit. Tant on a le docteur André Lekeli, oh, bokichi docteur André, aibi politique à Congo, koleka ba politicien na bino tout. Boy misanga na obomba la moi ipona ko se na ko se noircir ko se bronzer. Pona moi na ko mi pembe mikolo yo. Lima, merci en tout cas de côté en tout cas. Congo patrie na sepel mingi. Pour la sabino que Chilombo est grand frappeur international. Akena baninga na ye na Suisse. A komi na Suisse, ba signé ba accord à lobby. Le changement c'est Martin Fayoul. Frappeur, escroc. Abima Boy a changé tout. Bakena na Nairobi na voleur mosusu na Kamere. Et pourtant bazala biso tozaki bato ya liboso to annonça si tu ngai mutu na pesa ki yango na émission ya nini tozaki ngai na wayambo na lobby Kamere na Félix ne baki wana tolobaki na wayambo terme ongani na itizaki ya wenge na biba kolonga bakosala wenge na bango ngai na wayambo to annonça déjà eloko na kala avant même bakende nini Suisse Kamere tango amonike ba échouer kuna bango ya nini ya Suisse. Le voleur Kamere a memi Chilombo na Kenya. Accord ya batuti. Chilombo ke signé accord ya batuti na ba Rwandais batuti. Que 5 ans oyo ako soutenir Kamere a soutenir ye 5 ans mosusu ye pas soutenir Kamere. Grand frappeur. Nazo est-ce que vous comprendre liwa ya Kamere na muyibi na ye biloko ayibaki ye pe akuta na grand frappeur à haut niveau un niveau international Chilombo grand frappeur avant ko ça na poste en apoto asili si ba chèque ya bato po azaki na triage so ka chèque ezoleka omoni ba nini ba lettre yaka ebele moso ya na ba chèque tango akala so ki ka Chilombo azaki spécialiste à toucher so ka toucher kaka boy ayebi ki eza chèque a china chaussette ba frappe Chilombo atika okende na banki te ko chekula non muta ko sabino te Chilombo azaki de voleur na kati ya poste place abande ko sala na place ya ba bande ko sala ba ko dispatcher ba lettre ya bande ko imbelande ba chekulaire ba chèque Kamere sala erreur comme a message na ki moyibi aye ko sala copie qu'on a grand voleur chekulaire international renommé. Bake ko signé accord ya Kenya. A Kamere yebi kake na 2023 minta kamata pouvoir. Pouvoir itakuwa yango. En oubliant que Chilombo c'est un frappeur ezana ADN na bango. Depuis 1990 ou bien nini, Tshisekedi ba pesa e pouvoir et pas Mobutu en pleine palais du peuple biloko muso bara a respecter eloko moko te babosani ke na ADN ya Chilombo ADN na yeba respecta ke eloko te bakoma na Kinshasa Chilombo akutani suna Kanambe c'est là où maintenant liwa ya Kamere ebimi Kamere akufi liwa na ye ya ba intérêt politique c'est un voleur qui a volé. Parce que Azamuto aliboso a yibite parce que ezaki ke eza makambo ba intérêt politique et retenir tout monde ba tolokola ba Albert Yuma na prison Kanambe na prison Jeannette Kanambe na prison Bochab ayiba 30 millions ya nini ya Snell na prison Kamere c'est un voleur victime il y a une autre escroc à haut niveau Chilombo akuta na Kanambe il a signé les accords. Liwa ya Kamere bandiwan. Ba accord a signé, il a promis à Kanambe qu'il va soutenir le FCC en 2023.
Vous comprenez ce que l'Iwa ya Kanambe place ya Kamere place outi. Côté wana a signé qui ba accord. Na Kamere qui a soutenir candidature ya Kamere na 2023. Mais côté Mosusu, Chilombo a signé sous ba accord ya compromettre que a soutenir candidat ya FCC na 2023. Et se retrouver qu'il a signé des accords. Il y a 2023, oh, il faut soutenir. FCC, c'est quand on monique danger. Kamere, allié à Félix, candidat 2023, Bango peut signer un accord 2023. Mais, va créer les problèmes. Va créer les problèmes. Parce qu'il faut disqualifier Kamere. Après, on a annoncé Isusu. Pour ça, tu as un prophète. Problème, il y a un problème de justice. Mais il n'y a pas Kamere. Tous les leaders politiques, Eza Kamere, et Eza Nani, pardon, Fayoulou, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, n'a évité ceux qui avaient opéré pouvoir à se représenter. Au Mouzito. Les candidats, tout sont capables de appuyer le peuple. Justice et parce qu'il faut éliminer tous les candidats. Pour la candidat moko, il y a FCC Nzera Polele. Kamere c'est un Rwandais. Mais, Batika Rwandais Oyo, Aza allié à Félix, a postulé et Kobebi c'est la plan à Bango. Donc Kamere Akangami, Eza Félix Moutou Akangi était, toza ko répéter, lobby boyoki ministre de la justice, a lobby bien que, ba lobby que bien à FCC que, Ezali ni président, ni juge, ni procureur, Moutou Oyo, a instruisaki nini procès il y a 100 jours wana non eza ministre de la justice wana nazana bango d'accord parce que tango ministre de la justice esengaki basala audit na présidence ya Kanambe ya Chilombo boyaki na Kamere baboyaki eloko wana baboyaki basala audit wana en tout cas nazana bango d'accord ya bato FCC ke eza bango nde bakangi Kamere te parce que tango basengaki audit na présidence Chilombo na Kamere baboyaki ministre de la justice atindaki ko procureur na niveau ya ba entreprise ya ba banki bakende kotala yango monki bake ko découvrir que Kamere na Chilombo ba beti mama na ba banko Kamere bakangi par injustice c'est un voleur. Dans le bien injustice qui était à Yibakite. Voleur, Mouyibi. Dans le bien par rapport à copie à Chilombo. Chilombo a kangisi ye. Sans que aye baki a sacrifié Kamere. Un autre voleur. A kangisi ye. Parce que a signé qu'il soit accord mosusu na FCC. Sans que Kamere aye baki, Chilombo a signé qu'il accord mosusu. Donc Kamere nenga zawana devant Chilombo, abimi victime ya Mouyibi na Emoko, donc le voleur a volé un voleur. Na aliro tozo kende bandeko na ngai, tozo kende ke mboka na ezokoma libéré. Dites amen. Mboka ezokoma libéré, nga na zoyebisa bino mboka ezokoma libéré. Bo pona ba oyo bazokanisa ke Chilombo lobi akosala quelque chose bozo la bandeko na ngai Chilombo akosala rien ndenge eza boye après babiloko wana nazomona déjà à vérifier mais nazomona déjà biloko moko komi kobima marque kake soki ameki kaka premier ministre azo démissionner et bon boulesco soki premier ministre a démissionné mais dégâts eloko amoyibi dégâts peuple zaïrois bozala debout boza déterminé et surtout pour la kosilisa bande konanga ya Kinshasa ya Kasai ya Équateur ya Congo mobimba bozwa ba vaccin T s'il vous plaît ba vaccin wana eza poison munene ata osalaka na entreprise ba yebisi yo zwa vaccin boya yango po ba yeko boma yo eza na programme ya Bill Gates alobaki il faut diminuer 80% ya ba noir
bozwa vaccin wana te eza poison awa na poto bachubi mutu moko poison nani vaccin te place au malade ezali eza ba poison bandeko na ngai soki bomoni mutu aye na campagne ya ba vaccin wana en tout cas bo sacrifier ye au moins ya sacrifier bato ebele bino boboma ye parce que soki toza na langage clair te mboka na eza libéré ta likamba vaccin ndeko na ngai partager message yo tindela bandeko mutu moko andima vaccin wana te eza poison ekosala na Kenya ba Kenya déjà je pense que ba porter Bill Gates nini plainte ba vaccinaki surtout ba jeune fille bazo bota isute ba jeune fille onyo so bazwaki ba vaccin perona baza droit bazo bota isute banduku yangu ya Goma ya Bukavu ya Kisangani ya Kasai ya Katanga ya Equateur ya Kinshasa muzima na balomba mutu asikamatele ma vaccin iko ba vaccin mo ya poison banakuya juu ya kuexterminer ba congolais pas ba africain nyoto ba congolais parce que il est vaccin banekatala Afrique muzima Congo tunjo inaitika parce que Kanambe na Chilombo basho kamata franga juu ya kuexterminer peuple na yetu musitikele ma vaccin ndeko na ngai place nyoso ozali soki bomoni bato yene bayena ba vaccin wana bokanga bango bolatisa bango bapine parce que bato wana bayena ba poison pona ko exterminer peuple na biso po bayebi ke na mboka wana état ezate. Merci mingi en tout cas na bandeko tu oyo bakoti merci mingi en tout cas tokoyoki sabino pasi pasi tokoyoki sabino toko dénoncer ba bana 8 ans oyoka mtema pasi. Merci mingi en tout cas la greffier international kuluta ya Bwanya merci mingi na Deborah Mpenza merci mingi ba ope ba finga kaboko tesaka mabie Pierre le grand merci en tout cas Narmer Kabemba merci beau partager comme ça va bien Olivier Matende merci en tout cas beau partager sans oublier il y a Laurent Sokoko merci mingi na Vincent Kambale beau frère propre merci mingi na Cherokee Rouge Dieu merci le vieux Jogo en tout cas merci mingi en tout cas na ebité Dieu merci ceux qui Jogo neni ni ceux qui po ba Jogo pe beaucoup mais belé mais tout le monde a pebino prophète Pati Mimbole merci en tout cas Cécile Bawa merci kitoko beau partager message on nous olinga tala ko mon émission na Bokoto TV en tout cas Bokoto belé Faya Kimbenzi Fire na habité ceux qui Faya ceux qui Fire Kimbenzi pour anglais na français mon kotala merci mingi en tout cas Shilo Jova merci Elengi Eye kitoko na sepeli Elengi kitoko émission vérité bonsoir merci mingi en tout cas ça fait longtemps que mon commandant est sauté. En tout cas, na linga ko pesa bino émission ke Chilombo a tourné qui film e oboyebi ya mukuna na mwana 8 ans. Soko lingi obandele Hollande émission na ibandeli. Oyo kama kambo na lobi kuna. Clément Sosongo, merci en tout cas Clément Sosongo. Giba Saboli, merci en tout cas. Chalet Releki Makasi, la lingi na tikabino sans oublier nazo souhaiter pe bon anniversaire. Na maître Tramotina champion donc Mako Famando Mama dit sans tricage maître Tramotina ouais aux message à Tindela ende qu'on a vu donc grand sportif merci mingi Yannick Pembele Kamboma merci en tout cas Yannick Pembele Kamboma merci en tout cas na moni bozo côté belé en tout cas Jo Lolot ingeta na pesi bino mbote na mona ba kombo te so moni kombo na etanga mate ça veut dire faut koma mbangu po kombo e mata merci mingi na batuto ba koti beau partager message ko sala bien mutu a 2 mètres na mona soki ya 50 cm ça veut dire Chilombo na mona 8 ans bubule siko Chilombo za Adam Kanambe afande aussi mbara mandefo bo Chilombo conjugué verbe merci mingi na Makalo Kuyoboko MC Makalo Kuyoboko en tout cas merci Patrick Kembo Pamba merci en tout cas Natiki Bino Chalere Leki Tolobi Chilombo aza faible spirituellement kitoko merci mingi
Alexis Kitiki. Tellement bozo kota na mayo kate zate. Alexis Kitita Ngoma Lokelo. Merci. Ok, Evariste Makwata. Merci en tout cas. Chosimao Simao Sali, merci en tout cas. Merci Nati Kibino. Prochaine émission, tu vas sur la révélation, M. Soubaï.